Trésor en putu mabi trésor bande konanga sango ya mabe, sango ya mawa, sango ya kolelisa, sango penza ya kosala pasi mingi na motema. Concernant légende ya mboka na biso tango tobengaka déjà ba légende wana toomona légende ya football na kombo ya Trésor Mputu ba mosusu babengaka ye kaka ya Touré eza mwa bongo toye kolala kolamukana basango bande konanga toye kolala kolamukana ya koinda toye kolala kolamukana ya kobeba toye kolala kolamukana ya kosala pasi pe mawa concernant surtout et encore Trésor Mputu. Qu'est-ce que se passe? Bande konanga ebela batu biso nyonso tolandaki match o elekaki bande konanga en tout cas nzambe na lola yango Trésor Mputu asalaki bino nini. Grande est ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, cher Bouchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo toye lisusu bande konanga kande na yebisaka bino soki ya koloba awa ezali tokoya soki ya kobetela lisolo ezali tokoya soki penza ya kosolola ezali bokomona biso tokoya toujours et encore na lombangu toyaka toujours et encore na lombangu soki tomoni ke ba matière awa ezali. Lelo penza na memeli bino Mputu mabi trésor na memeli bino Trésor Mputu ya Touré mobali ya Miss Gaga la famille makambo ezali match ebetamaki bande konanga ya mabe eye kokomela Trésor Mputu ke pasa avant na kota na mozindo ya dossier oyo ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bande kona biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse, somme, chaîne moko yaba information, pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko salabiso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokoso makasi. Bambote, na Franesse NM, Franciel NM et sans oublier l'air tonton international, tonton Amos Kazadi. Voilà. Lelo toyeli bino bandekonanga dossier Trésor Mputu, affaire Trésor Mputu. Que passa? Sans plus tarder, tolandana nuba audio, ngaya bino mama Étoile Inès TV, na ozonga mwa sima, pona komeka kosala analyse sur dossier, situation p circonstance oyo ndenge ezo kende. Tolanda et on se retrouve juste après. La légende congolaise Trésor Mputu dit que Gédéon Kaloulou mérite la titularisation devant Arowan Bissaka. Trésor Mputu na Léopard Seigneur apporta elogote. Après ça ta médaille te ndazabongo. Donc, na Hollande a été. Pour tout trésor. Yo, ok, coach, j'ai donc Kaloulou. Na place, il y a Wan Bissaka. Ah, papa. Attends, biko, on mena qui matrom. Attends, on mena qui diamba. Attends, on mena qui fort. L'homme n'a match à Chelsea. En tout cas, pour le trésor, en tout cas, il n'a évité choix des années. Bissaka a non le coach là-bas. Oh, il y a Kukanza Babilamba. Oh, toi, Bissaka a besoin de jouer. Grosse force à Trésor Mputu, en tout cas, il y a Bozami Mamabe. Donc, vous incitez les gens d'aller inciter Trésor Mputu et vous divulguez des fausses informations, vous sortez des choses dans leur contexte. Franchement, c'est décevant, c'est un manque du respect envers notre joueur, c'est une légende. Que vous le voulez ou pas, ou sinon, vous maîtrisez mieux la langue de Molière. Dites-nous quels sont les critères qui font qu'un joueur soit une légende, par exemple. Donc, grosse force à Trésor Mputu, Trésor Loa, Matumo Nazola Rumba, Lambuta Biscott, Gladys Bokesse, Dieu merci Mbokani, tous les jogos. L'opinion qui fait trembler la toile en ce moment. Trésor Mputu a dit que il préfère que Gédéon
Kalulu soit titulaire et que Wan-Bissaka soit sur les bancs. Genre pour lui là, Wan-Bissaka n'est pas mieux que Gédéon Kalulu. Genre pour lui, Gédéon Kalulu est mieux que Wan-Bissaka. Genre, les gars, excusez-moi pour les genres, parce que là, ça me dépasse, ça me surpasse. D'après vous, Trésor Mputu a raison ou pas? Trésor Mputu a raison, parce que moi, je crois que même Gédéon Kalulu en ce moment regarde Trésor Mputu comme ça. Do you want? Is me? You speak de me? Genre, tu parles de moi? Est-ce que tu t'es pas trompé de personne par hasard? Est-ce que peut-être c'est les noms qui te troublent, wesh? Je crois, hein, moi je crois que c'est comme ça. J'ai dans le cas, je regarde Trésor Mputu maintenant. Hein. Et moi, en fait, moi-même, je regarde comme ça. T'es sûr? You are serious? Is serious? You are serious? T'es sérieux? Les gars, de quoi? En fait, quand vous pensez quoi de ça, en fait? Parce que là, c'est les troubles qui troublent, les troubles qui me troublent. Moi, je suis déjà troublée. Voilà, de retour la famille. Nabandi ebela batutu kolanda awa ba réaction après match ya lobby oyelekaki. Toza awa na message ya ya Touré pour tout trésor, hein, yemoko de son côté tango amonaki mbutu a makasi bato internet, bato réseaux sociaux, tango basiliki batomboki. De son côté, il s'est dit non, soki na vandi boye, hein, ekoya ko indelanga mabe, ekoya ko zikelanga mabe, malamu na ya ko briser silence. Yango ya ki ko sala ke pour tout trésor de son côté, aya ki ko briser silence, aya ki pe ko pesa ba explication nyonso ya dossier ndenge ebandaki na ndenge ekomaki na suka. La famille tolanda lisusu réaction ya Trésor Mputu ya bino mama Étoiline sima kaka nde na kosala analyse sur dossier o la famille tolanda et on se retrouve juste après. Sali atie photo na nga bandeko makambo ya kolobaki Wan-Bissaka soki na nani na Kalulu je pense au trésor ngai nalobeli yango place ini nazala na bareseau wana te soki kuna nasali video kaka mpo bato bayebisi nga nazala na bareseau wana te donc bato baosala mambo wana bati kotia photo na nga epuis bakomi ba n'importe quoi. Nga naza entraîneur te nga naza na staff ya Léopard naodécide pourquoi naoloba pourquoi si il faut naloba faut nasala pena interview bafilme nga ntaza photo te apose wana bandoloba n'importe quoi yango moni na éclairci bana Congo naza na bareseau ti ni Instagram ni Facebook nazala na biloko wana te. Merci ndeko na bino tour mode moto asali atie photo na nga bandeko makambo ya kolobaki Wan-Bissaka soki na nani na Kalulu je pense au trésor ngai nalobeli yango place ini nazala na bareseau wana te soki kuna nasali video kaka mpo bato bayebisi nga nazala na bareseau wana te donc bato baosala mambo wana bati kotia photo na nga epuis bakomi ba n'importe quoi. Nga naza entraîneur te nga naza na staff ya Léopard naodécide pourquoi naoloba pourquoi si il faut naloba faut nasala pena interview bafilme nga ntaza photo te apose wana bandoloba n'importe quoi yango moni na éclairci bana Congo naza na bareseau ti ni Instagram ni Facebook nazala na biloko wana te. Merci ndeko na bino tour mode. L'opinion qui fait trembler la toile en ce moment. Trésor Mputu a dit que il préfère que Gédéon Kalulu soit titulaire et que Wan-Bissaka soit sur les bancs. Genre pour lui là, Wan-Bissaka n'est pas mieux que Gédéon Kalulu. Genre pour lui, Gédéon Kalulu est mieux que Wan-Bissaka. Genre, les gars, excusez-moi pour les genres, parce que là, ça me dépasse, ça me surpasse. D'après vous, Trésor Mputu a raison ou pas? Trésor Mputu a raison, parce que moi, je crois que même Gédéon Kalulu en ce moment regarde Trésor Mputu comme ça.
Do you want? Is me? You speak Dimi? Genre, tu parles de moi? Est-ce que tu t'es pas trompé de personne par hasard? Est-ce qu'il y a peut-être c'est les noms qui te troublent, wesh? Je crois, hein, moi je crois que c'est comme ça. J'ai donc regarde 13 ans pour tout maintenant. Hein. Et moi, en fait, moi-même, je regarde comme ça. T'es sûr? You are serious? Is serious? You are serious? T'es sérieux? Les gars, de quoi? En fait, quand vous pensez quoi de ça, en fait? Parce que là, c'est les troubles qui troublent, les troubles qui me troublent. Moi, je suis déjà troublée. L'opinion qui fait trembler la toile en ce moment. 13 ans pour tout a dit que il préfère que Gédéon Kalulu soit titulaire et que Wan-Bissaka soit sur les bancs. Genre pour lui là, Wan-Bissaka n'est pas mieux que Gédéon Kalulu. Genre pour lui, Gédéon Kalulu est mieux que Wan-Bissaka. Genre, les gars, excusez-moi pour les genres, parce que là, ça me dépasse, ça me surpasse. D'après vous, 13 ans pour toi a raison ou pas? 13 ans pour toi a raison, parce que moi, je crois que même Gédéon Kalulu en ce moment regarde 13 ans pour tout comme ça. Do you want? Is me? You speak Dimi? Genre, tu parles de moi? Est-ce que tu t'es pas trompé de personne par hasard? Est-ce qu'il y a peut-être c'est les noms qui te troublent, wesh? Je crois, hein, moi je crois que c'est comme ça. J'ai donc regarde 13 ans pour tout maintenant. Hein. Et moi, en fait, moi-même, je regarde comme ça. T'es sûr? You are serious? Is serious? You are serious? T'es sérieux? Les gars, de quoi? En fait, quand vous pensez quoi de ça, en fait? Parce que là, c'est les troubles qui troublent, les troubles qui me troublent. Moi, je suis déjà troublée. moto asali atie foto na nga bandokoma makambo ya kolobaki Wan-Bissaka soki na nani na Kalulu je pense o trésor alobaki ngai nalobeli yango place nini nazala na bareseau wana te soki kuna nasali video kaka mpo bato bayebisi nga nazala na bareseau wana te. Donc, bato basala mambo wana bati kotia photo na nga et puis bakomi ba n'importe quoi. Nga naza entraîneur te, nga naza na staff ya Léopard te. Na décidé pourquoi, na oloba pourquoi. Si il faut na loba, faut na sala pena interview ba filmer nga. Ntaza photo te poser wana bandolo ba n'importe quoi. Ya moni na éclairci ba na Congo. Naza na réseau ni Instagram ni Facebook naza na biloko wana te. Merci ndeko na bino tour mode. Voilà, de retour la famille na bandi ebela batu biso nyoso touti koyoka réaction ya 13 ans poté ya 13 ans poto plutôt ya Touré ebela batu babando benga eka ya Touré bandi konanga touti biso nyoso kolanda ye kande bouti kolanda. De nature pour tout trésor azalaka na nature moko alingaka na ye makambo koloba te toyebi ke ya de semibali au de leur nature koloba mobala azoloba neti mwasi mais pour tout trésor makambo oya kolobaka en tout cas ezalaka penza nature na ye te alingaka pe makambo biloba te. Alors na ba circonstance o nyonso yotu koleka concernant pour tout trésor bande konanga kande bolandaki match boutaki komona bino moko batu baye sur les réseaux sociaux que non pour tout trésor alobi ya préféré neye Kalulu o mosusu wana azolinga yete ajuaki bien te bon ye wana pour tout trésor aye komituna ya zanani pour que ya lobaki nonga na préféré il fallait batia ça n'a pas de sens la famille ngana lobaka toujours tango tozoyaka kosala banalise na ba émission tosalaka banalise tosalaka la plupart des gens balandaka biso na bakolo makambo bayaka kolanda biso voire même bakonzi ya mboka na biso bayaka kolanda biso yango ezalaka toujours important soki oza na ba information exacte te oyebi ke ba information oza nango eza ba information oyo ya lokuta koya na ba affirmation te koya na ba confirmation te pourtant ozo ya nango
talaka mukolo makambo ozoko sela ye makambo et du coup ye wana aye ko briser silence siko yo bimi neti nani mutu alokuta ata batu oyo babanda osalela yo confiance bakobanda lisusu kosalelaka yo confiance te et surtout okende kokosela batu neti batrésor mputu kosela ata président ya mboka na biso parce que soki eza président akoyoka ngo ye moko esali ye pasi na motema mais akotikala koya kobrise silence te pourquoi parce que azotala nation azotala batu nyonso peut-être eza na batu mosusu oyo mitema na bango eza makasi te mpona kosupporte natika kaka mais tandis que soki yo okoya na cadre ka ndenge bozoyaka na lokuta oya kokosela mutu oyo yebi ke bien sûr aza personnage public mais aza na bakapacité aza pe na 1000 chances ya koya korépondre mais ozolekisa ta na yo pamba ozobibimisa mpenza ke no oza mutu ya lokuta ozobibimisa mpenza ke te oza mutu moko oza sérieux te c'est comme ça bolobaka makambo soki bomonaki mutu boyokaki vous avez de preuves oza na video neti nga soki nazosala baémission natiaka baaudio ke bozoyoka makambo eleki pour que un jour ezala te ke non mama Étoiline ye moko acréa histoire je sais que na communauté na biso eza communauté moko ya kosala ke batu bamoni réseaux sociaux eza place ya koyaka kokoselaka baninga makambo la plupart ya batu bazomona réseaux sociaux pona bango eza bisika oyo na koya koloba biloba loba batu ebele bazomona na bango réseaux sociaux eza bisika oyo si faut que na ya kofinga mutu na ya kofinga mais il faut tozala prudent tozala kakeba na ba mot pe na ba parole o biso tobimisaka na minoko na biso hein pourquoi koya kokosela boyebi na oyeba te na communauté na biso oyo bolukelaka penza trésor mputu ka babino awa boyaki moi c'est trésor mputu aza mabe moi c'est trésor mputu alataka kitoko te moi c'est trésor mputu es mobile kitoko akende kobalana na mwasi moko aza elongi soki ndenge nini la famille makambo libala batu biso etalaka biso na nini hein makambo penza ya libala batu vous pensez que ezalaka beauté nde evandisaka mariage ce n'est pas la beauté oyo evandisaka mariage te combien ya mibali bala basi otala mwasi boyo neti mwasi oyo akendaka na nsima te otala penza mwasi keno mwasi oyo neti asubaka te me mabala bongo eumelaka te napesa bino ka exemple ya kilikili ya mbangu bomona libala ya jibe mpiana na Amida Shatir soki botali Amida Shatir mwasi nzambe otali Amida Shatir okumisi nzambe otali Amida Shatir yo moko penzo olobi ke no wawa awa mwasi azali me bavanda na jibe mpiana Amida Shatir ye wana kenda na ndako ya Didi Kinwani avanda na ndako ya Didi Kinwani lelo avandi epai ya papa na biso Vital Kamerhe me matière ezali bino moko boutaki komona spectacle au Salema depuis que Vital Kamerhe azali sous président Assemblée nationale te considération comme kokita kande balobaka quand l'amour frappe par la porte et la pauvreté plutôt l'amour s'enfuit par la fenêtre yango wana to komi komona epai ya Vital Kamerhe la famille eza beauté nde evandisaka libala te et aussi la beauté ne peut pas se discuter mutu na mutu aza na ndenge ya komonela makambo aza na ndenge akomprenaka na ye ba histoire neti ye trésor mputu amonaki oyo abandaki koluka amonaki yango epai ya Miss Gaga nde bisika ye amonaki alobi nazoluka parce que ndenge ezalaka moni ntango tobalanaka tobalanaka mpona beauté te mais tozalaka na eloko oyo ozoluka mwasi azoluka eloko epai ya mobali neti biso basi tolingaka mobali oyo aza na respect aopesa yo respect dès le départ ya relation na bino déjà mobali azopesa yo respect mobali azokonsideraka yo mobali azovalorisaka yo mobali alingi yo parce que dans les mariages soki boye ko se retrouver que non c'est toi qui aimes l'homme tu vas souffrir oko souffrir ya makasi oyo eza conseil napesaka ata ba jeune fille balingi balana na mobali oyo alingi yo parce que soki obalani na mobali oyo alingi yo akozalaka toujours wana mpona yo mais soki obalani na mobali yo olingi yango bomona na mibali mosusu bakomi kosala kindumba ndenge balingi pourquoi parce que ye atikala kolinga yo te atikala na ye kokonsidere yo te atikala kotia yo na motema te atikala kotia yo ka te
mais yo moko kaka nde osalaki keno omilinga. Hein? Alors na mabala bongo okosouffrir ti mokolo kokufaka. Yango bomona basi mosusu na ndako libala azalaka na esengo te, azalaka heureuse te. Pourquoi? Parce que c'est elle qui aime. Moi mobali nda lingaka. Bible ezoloba mari aimez vos femmes. Femmes soyez soumises. Donc biso basi c'est la soumission. Si tu te sens aimé, wana soumission et yaka directement. Mais si tu ne te sens pas aimé, déjà wana soumission kozala bitumba. Mobali faut alinga. Donc comme c'est trésor pour tout ndalinga Miss Gaga, ya bisoni nakati. Azala mwasi kitoko, azala mwasi kitoko te, azala mwasi atai, azala mwasi atai te, ya bisoni nakati. Neti nga mama etwali nyangani nakati. Eza ba choix trésor pour tout. Nga na miso na nga na mona kananga Miss Gaga azala mwasi nzambe. Aza kitoko si longtemps que trésor pour toi lingaka ye, biso toza banani to ya koloba ke non, aza mwasi kitoko te. Boyebi communauté na biso eza communauté moko mosusu bandeko nanga na zanga kakuto ta makambo maloba ya koloba. Hein? Po eza communauté moko balingaka koluka mwa biloko moko ya mike biloko moko eza na sens te. Ba memango. Pourquoi? Parce que balingi ka ba bebisa kombo ya trésor pour tout. Quand neti na ba situation ya bongo, trésor pour tout atikala na eko mentionner ba kombo ya batuté. Apprécier ba match ndenge lekaki et directement vous venez oh non, trésor pour toi lobaki. Est-ce que vous avez des preuves? Vous n'avez pas de preuves. Yango wana yeko briser silence. Sikotanga yeko briser silence. Banani babimi bazoba. Banani babimi neti batumoko ya mayele te. Banani babimi neti batumoko bazana sens te. Eza bino. Eza botika kape bavia batu. Toyaka bien sûr kolobela baba kombo na bango baza ba personnage public, mais cela ne veut pas dire que toya koko c'est la makambo oyo batika la kolobate. Eza réseaux sociaux, ce qui est trésor pour toi ça la vidéo. Cela veut dire que vidéo na ye et kozala partout kandenge aye ko démentir. Bomoni bino moko vidéo na ye partout. Eza nango batu nyonso baye ko comprendre que non awa trésor pour tout aye ko démentir. Alors bolo baka makambo oyo, je m'excuse bosi bo maîtrisa. Bolo baka ba makambo oyo boza nango sir. Bolo bakaba makambo o teke no yomoko oza sirte. Yomoko nanu ozomituna eske ona zolo beza ya solo. Eske ona zolo beza ya solo. Non. Loba makambo oza na ba preuve. Ata soki lelo ka ndenge trésor pour toi yeko démentir, oza na ba preuve na yo okoki ko bimisa ke no trésor pour tout vidéo oyo salaki yango oyo. Hein? Yango oyo. C'est comme ça. Ezaka pasi. Eloba taye moko ngana za nani pona kopona keno oyo nde fallait a jouer oyo nde alingati a jouer. Pour tout trésor azana école na ye. Académie ya football ya bana mike. Nde bisika ye pour tout trésor azali. Pour tout trésor azakuna azosungaka bana. O bazalaka na posa un jour pe bazala batwa minene. Donc pour tout trésor azakuna azosungaka bana wana. Sikoyo na o etali ba match ya mikolo. Oh mukolo azo jouer match kingandi. Oye mataki kitaki etali yete. Ya zaka wana atali ka ba match ndenge zo lekaka. Ka ndenge batu bazo jouaka kuna ba beti na bango babale. Mosusu atali na ba erreur alobi place seke za kingana kotisi. Mais o etali keno wana nini il fallait batia oyo eza ya yete etali pe yete. Botika kokotisa trésor pour tout na makambo oyo alobaki te. Botika kokotisa trésor pour tout na makambo ya kindoki. Hein? Botika trésor pour tout obo finga, bo sabola, boloba nyonso obo bokokati koloba. Botika papa ya batu. Botika pe mobali ya batu ya Miss Gaga. Hein? Botika ko finga ka mwasi ya trésor pour tout. Mwasi ya trésor pour tout botika ko finga ka ye. Yango nga na seka ka batu mosusu bazalaka toujours batu ya liboso. Eza neti na fi moko azokendaka kofinga ka batu na ba page. Siko azobosa na kenon na ba compte na ye pe atia ba photo ya ye na mobali na ye. Tiko tala fi yango azofinga ka batu. Otali bolobi o lelo to okima. Mais avant de na ye kofinga ka batu. Bino batu bofinga ka bomitala ka bien. Avant yo kofinga mutu zoba tala nanu bien na mutu na yo eske yo za mayele. Tango zo ya kofinga mutu kenon azana taille bien te eske taille na yo eza présentable. Hein? Avant o finga ka mutu. Tomi talaka nanu biso moko.
est-ce que naza penza bien hein naza passable soki na kien bisika ba ko présenter nga na facilité. C'est vraiment important. Kozalaka pressé ya kofinga ka batu te aussi longtemps que yo pe kutu soki batali yo batu mosusu bakoki kokima parce que eza na batu mosusu tali bango boye koki kokime okoki penza obandi kokima okimi penza ya kosakana te. Tozalaka keba s'il vous plaît.